Mbote lisusu, mbote na bino nyonso balandi oyo ya Info Sans Fil TV. Toye toujours ndenge toyaka toyebisaka bino toye lisusu na masolo mosusu oyo ezali koleka kati na ba pasteur na biso. Soki na bi ba pasteur na biso pamba te wana bomoni liboso na bino ezali procès photo ya procès ya papa na biso Bishop Mangwa Ngasa oyo tokolobela na émission oyo pe lisusu tokokende lisusu na ndeko pasteur mosusu oyo natieli bino foto na ye eza moke na kotia yango na miniature bokomona yango ndeko pasteur na ndeko mwana mwasi oyo tozomona na pembeni wana lisolo ezali nini bandeko nanga pardon naza kotangela bino ndenge oyo ngai namoni lisolo wana kaka na makambo ya bapasteur bato bapiblie yango lelo ndeko alobi cher ami. Nous sommes en recherche de ce prophète. C'était depuis le mercredi qu'il a convoqué ma sœur en retraite en Ngaba, dans des coins cachés. Ma sœur était devenue troublée, désespérée, bizarre à cause des prophéties qu'il lui donnait. Et hier, il appelle pour dire que grâce à de la fièvre, sans nous donner l'adresse, et on l'a trouvé de nous-mêmes. Arrivé là, on trouve ma sœur étalée, s'il vous plaît, étalée sur un lit saignant de la bouche, blessée à la tête, et le prophète a pris fuite sans nous donner l'explication. Et il a son téléphone, ses affaires, etc. Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous à retrouver ces prophètes qui a divisé la famille. Grâce, contemplaire, comment yaya? Retraite yango, sans retour, mon Dieu, viens nous en aide. Wana ezali bongo ndeko ya grâce nde ataki communiqué wana depuis lobi na ba 21h bandeko na ngai ataki communiqué wana na Facebook bazoluka ndeko pasteur oyo tozomona elongi wana azali bongo moko ya ba prophète. Donc ndeko pasteur ayebisaki grâce, la petite grâce que non oza na problème grâce à comment qui vraiment désespéré. Akomaki désespéré, akomaki troublé pour na makambo oyo bayebisaki pe prophète abengi ndeko grâce bakoka kokende retraite. Grâce akendaki retraite bandeko ni bayebika grâce akendaki retraite mais bayoka prophète abengi bango ke non boya kozwa grâce pamba te grâce azoyoka azosala fièvre apesi bango ata adresse te mais bango moko baluki na ndenge na bango ndenge baexplike wana bon luka bakomi yango kaka rapidement boye baexplike te ndenge nini balukaki po il faut koyeba pe lisusu ndenge nini bango balukaki ndenge nini bayebaki ke grâce akendaki na église tel soit bayebi prophète yango depuis kala ou bien bayebi ete wana baprécise te. Bref baluki baye komona esika nini grâce akendaki baprière wana bake kokuta grâce kuna prophète aza te prophète asalakima na ye donc grâce akufaki na kokufa wana azalaki makili ezobima ye na monoko ya bapota na nzoto bapota na motu ndenge ndeko akomi. Voilà bandeko wana ezali kaka info topesi bino toyebi nano suite nango te tokolukaluka kaka place tozwi information oyo totala suite nango soki ezala ndenge nini estce bamoni prophète wana entre temps balobi baza na recherche bamoni ye nano te po elekaki deja lobi baza nano na recherche ya prophète wana moto oyo oyebi prophète oyo bapesi kombo na ye te batie kaka foto na ye oyo signe moko ya moke koyeba moto oyo aza place nini elongi bozomona na se wana na tie curseur na yebi soki ezoleka elongi oyo bozomona awa ezali nde elongi ya ndeko prophète na biso na mwana mwasi oyo azali wana ezali bongo
mwana mwasi oyo ndeko prophète to bakaka abomi po toyebi te cérémonie nini ndeko prophète asalaki na ndeko mwasi oyo cérémonie yango ezalaki nini toyebi te foto ezomata te baekri nde ezomata na ngai mpo bomona bafoto wana bien me ezomata te baekri kaka nde ezomata ndenge ndeko mwasi akomi me komona elongi ya prophète oyo azomona aza vraiment jeune makasi aza jeune ndeko Miriam Losila moto akomaki yango na Facebook na ye depuis atindelaki bato bapiblie yango depuis lobi na 21h50 donc voilà baza koluka ndeko prophète oyo abomi ndeko na bango ya mwasi Grâce donc Grâce ayokaki baprophétie Grâce aye kokende retraite wana Grâce azongi lisusu te na ndako na bango bandeko donc wana ezali makambo oyo ezali koleka na kati na mboka na biso Congo toyebi te na ndenge makambo ekomi kokende tokokende nango wapi pe tokosuka nango wapi po ekomi kotambola mabe bandeko na ngai ekomi vraiment kotambola mabe makasi alors bandeko sans plus tarder tokoti na lisolo ya papa na biso Mangwangasa ndenge tokotaki komona procès na ye ndenge nini esalami balobi bandeko na ngai natangela bino lisusu que pasteur na biso Mangwangasa bapesi ye 20 ans de prison 20 ans de prison avec arrestation immédiate. Donc, 20 ans de prison avec arrestation immédiate. Donc, ndenge bakatelaki ye kaka bongo mbala moko déjà bamemaki na prison et en plus il faut afuta $20,000 de dommages et intérêts. Bo bango ba reconnaître ye que azali coupable ya meurtre ya coups et blessures ya bato oyo ye apoignardaki ya 4 personnes oyo apoignardaki na mbeli na ye oyo biso nyonso tomonaki po tolandi déjà ba émission ebele esalami tolandi pe procès na ye ndenge lekaki mais eloko na ngai ko préciser 20 ans de prison avec $20,000 de dommages et intérêts pour ndenge abomi pe azokisaki bato ya famille na ye bandeko na ngai wana ezali prophète na biso bandeko komona pe lisusu likambo yango ekomi moins compliqué po tozoloba kaka biso seke prophète abomi oui prophète akoki koboma po soki totali na bandi nano nakende nano koanalyse côté oyo tolobi ke prophète abomi bon prophète abomi po bakangi nde ye mwana na ye ya moke atémoignaki ke papa na ye moto abomi mais papa akomi kuna papa awangani alobi ye abomi te bandeko papa alobi ezali na major nako azalaki wana ayaki na bato na ye bref papa ndenge asambi pardon alobi bongo ke major abimaka na mwasi ne banda kala major azalaki wana bayaki na motuka na bango siko quelque part na raison na kotiela bino yango témoignage ya noko oyo apesaki témoignage ko explication oyo ye noko apesi mpona esika oyo famille wana bavandaka bandeko na ngai noko alobi bien nazoki malembe mpona kolakisa ntango mosusu quelque chose eza caché quelque part bandeko na bolanda ngai bien likambo eza moins compliqué mais nzambe moko kaka yebi alobi ke place bandeko wana bavandaka molili ezalaka makasi courant mpe ntango mosusu esalaka 3 mois eyaka te miomo boyebi système ya courant ya Kinshasa soki alobi bongo aza na raison courant ezalaka te donc soki likambo moko boye bato moko boye bayaki déjà babatami quelque part
mpona kosala mabe moko boye. Mais nayebi te est-ce que prophète déjà babi abandaki koloba ke nakoboma mutu lelo. Bref, azalaki ye moko ou bien abengaki bato asasosiaki na bato mpona basunga ye na koboma bato wana, point d'interrogation. Po prophète azowangana soki au moins andimi quelque chose à éclaircir qui nazalaki accompagné na tel wana tokoloba version oyo eza vrai. Mais oyo nyonso ezali bapense na ngai nde nazopense ndenge osala analyse oyo mpo likambo yango ezali grave. Prophète alobi te ke ye azalaki na bato prophète awangani. Bon, soki ezali ke Major Nako nde ayaki na bato na ye mpona koelimine bato wana nyonso, intérêt ya Major eza nini? Est-ce que Major azwaki problème na famille wana? Po Major wana ye azalaki akomaki il paraît kobima na mwasi oyo ya prophète. Siko intérêt na ye ezalaki nini? Koya koboma bango nyonso. Normalement na ndenge toyebeli na likambo ya bombanda, Major normalement soki ayaki koboma na ndako wana, Major alingaki koboma nde prophète. Alingaka simba kutu kokata mwasi na ye mbeli te, alingaki mpe akata bato mosusu bambeli te, koboma bana te, mais alingaki aboma nde mbanda Jean-Pierre Mangwangasa oyo azotiela bango batrouble lokola ye azolinga azwa mwasi, mais mobali wana aza toujours wana ezopesa ye sikoyo pasi. Donc prophète alingaki nde aboma Mangwangasa. Mais mpona nini prophète abomi Mangwangasa te? Prophète ake koboma et pardon na bata prophète bolimbisi bandeko. Mpona nini Major, il fallait le Major. Mpona nini Major abomi prophète Mangwangasa te? Major ake koboma kaka mwasi oyo ye abimaka na ye. Likambo nazebisa bino bandeko eza compliqué. Est-ce que prophète azalaki na bato moko baedaki ye quelque part? Po bato wana ndenge atilaki bango bambeli wana bavandaki kaka bazozela prophète aya kotia bango bambeli, oube panique ezalaki ndenge bazalaki place moko bien tozo comprendre yango mpenza bien teza mwa flou. Noko fungoli nga makanisi mwa moke na façon oyo ye expliquer emplacement ya famille wana esika bango bavandaka ndenge nini ezali eza na se et puis eza molili kote wana. Donc bato mpe bakokaki koya basali makambo na bango bakimi bakei eza kaka ba hypothèse. Donc lokola kombo ya Major Nako ekoti wana, il faut toyoka Major po bato bayeba au juste Major ngo azana est-ce que azali ko exister ou bien existaka te. Kote mosusu nakei mutu ya pasteur mpe akoki kozala ke na baproblème nyonso oyo ye akutani nango na vie na niveau ya vie oyo akomi nango lelo oyo, na ndenge akendaki bapointe noire na ye kuna, soit mpe akendaki kosimba babisimbasimba nayebi te, nafingi te bando baofinganga te, makambo na ye nyonso akendaki kosala esimbi te, azongi mpe Kinshasa, mwasi mpe alingi ye lisusu te. Donc vie na ye akomi komona yango ekomi na sens lisusu te. Prophète mutu ebebi mpona na bamboka oyo ya normal, nalobi be na bamboka oyo ya normal, prophète oyo olie basambisa ye nanu un jour soki mpe 2 jours avant événement wana
balingaki bazwa prophète bapesa ye nano alanda bathérapie bandeko. Mpo ngai nazomona mutu ya prophète nde eza lisusu bien te. Yango wana asali kuna ye ainvente mutu moko boye. Eza pe kaka bahypothèse nalobi teke eza bongo bandeko na ngai, faut tocomprendre bien. Eza kaka bahypothèse mpona koluka ntango mosusu mutu mosusu akolinga ayoka makambo oyo nazoloba, ekofungola mpe mutu mosusu aleki nga na mayele, ekofungola ye mpe mayele ti ekokende kobimisa likambo nini mpenza esalamaki jour wana na heure wana. Po crime wana esalamaki na butu, esalami na ntongo te, esalami na moi te, na butu. En plus de cela, place wana quartier wana mwindi eza courant ezalaki te, ezalaki molili bandeko, ezalaki molili. Likambo esalami na butu. Nakosenga mpenza na bajuge na biso oyo bakateli ye 20 ans wana toyoki na ba 20 000 bambonga ofuta ba 20 000 boye boye tu etu, babandela baenquête na bango mpo bayeba o juste likambo nini eleki. Papa pasteur bishop ata soki batie ye na prison, mais baluka moyen bapesa ye bapsychiatre balandela ye asala nanu thérapie motuni ezonga en place. Mpo ndenge aza wana aza deja malade, makambo azosala azoyeba te. Peut-être okozala asali makambo wana nyonso na kati ya dépression. Mpo komona mutu moko normal atia bato nyonso bambeli, bato wana bakimi te, babatami te, babatamaki te, azalaki poussé na esprit moko boye, esprit maléfique moko elataki papa pasteur, elataki mangwangasa mpona akoka kosala eloko ya bongo mpo ye moko kaka ye moko na mutu normal boye. Lobo azalaka deja chasseur na mboka na bango kala, abandaka koboma nyama na mbeli, yango wana asali bongo. Nakotina bino video ya noko, nakotia video ya noko toyoka avant nga continue, toyoka na mwa muke nini mpenza oyo mwana mobali wana aexplike nano. Po alobaki pe ke bambeli oyo pasteur asalelaki, bambeli wana balakisaki ezali bambeli oyo ye mwasi asombaka bolimbisi, bambeli oyo ye mwasi asombaka mpona kokende na yango ntango autaka bavoyage na ye. Naza distrait mpona eloko na ngai na partage na zwi eloko mosusu, yango ekomisi ngai un peu distrait bandeko, nazo partage voilà. Me nakotiela bino kaka audio bandeko wana ezali bongo noko bomoni nazo longola yango. Toyoka kaka lelo toza kaka na système ya audio bandeko, toyoka ye nano to comprendre mwa moke nini noko alobaki. Cause 30 kolamusa ngai na peti na nga keze la muka nini mwana akufi. Mwana fait 3 heures trop de minuit. Vendredi non, le 29. Le 29. Ben kolamusa ngai na. Le 29 samedi. Le samedi, oui samedi. OK. Samedi. OK. Bala musinga. On fait la muka na ba mwana akufi kuna bitu baba tubimbeli papa ba tu déjà. Mais affaire akufi tout eleni obimi na siko parce que comme ça madame noté pour la paniquer. Madame Payoka qui est dans la chambre de commis total pour benene c'est qui ba pota wana bon comme tu as dit que c'est non parce que ça fait jamais en fait ça kufa qui sur place à 4
Vous avez combien de blessures? Donc, moi, 4 blessures. Donc 5. Non, maman, Nadine, Merveille, ma mère Merlin, Deyo, c'est 4 et 5. Mais dans les manassa, il y a un portal au Congrès qui a ma casse de la grave. Mais, nous sommes tous bakar et les bisous au Yobo. Balobi papa. Papa, pasteur Mangwangala, et pour casser de paiement. Bon, na kota la paix pour eux, tu es petit. Mais, nous sommes tous les mots comme taillé. Mais, pour faire salir, mon tatemona ino eza manasi. Mwana, qui n'est pas papa, qui est à tout à Kembeli. Mais, papa sali jugement d'aller l'autre bakata qui. Mwana fala loba. Mais, baboy mwana a loba. Parce qu'à Zamine, moi, les Kalgoso, et ça, pour moi, les tribunal d'enfants. Mais, bakata est dans les camps. Donc, mon catholique, moi, déjà, derrière, j'ai été mort. Merveille, Nadine. Nadine de maman. Nadine, maman, on est chauffeur de maki, ne va ma belle, va qu'attaquer ma belle. Et là, que vous me Nadine, j'ai qui va venir. Ça va ignorer chaque cas. Bon, maintenant, moi, on est toujours capable de soutenir à profit. Dans le mélange, il y a qui est déjà empoisonné, quoi. Parce qu'il va porter les idées, on a porté les mon Congo, à quoi qu'on fatigué. Pour porter un cercle c'est normal, hein. Alors, bien, si tu le vois la Kazov, si papa, je sais qu'il m'appelle à Kankokolo, parce que le pénal, papa, je sais bonjour, c'est normal. Mais malheureusement, parce que la déclaration a été. Mais si il dit qu'il major, 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 va le gagner la très bonne major. Il y major en moté. Major, bon. Il y a major en moté. Bon, mais bon, là, la Kunanga, on a fait côté sous pour y battre, mais on l'a quitté. Même à ta major en Moko, pour ma bâtonnière sera à Bouéroua, va sortir à son son. Major, comment tu dis quand il y a maman, major, comment tu dis maman? On est à l'image, il y a l'imagination, il y a papa, bon, pour éviter. Son major, comme il est comme maman. Tout le monde a été dans la famille, tout le monde a été pour une aboye. Mon père, il y a ce soir, ça la soie, raisonnant à 4. Mon père, il y a ce soir, ça la soie. Malgré tout, ma belle Zali. Ma belle Zali, peut-être que tu vas voir que pasteur Aza Moutimalamu, bien comment pasteur Aza Moutimalamu. Parce que, voilà, dans un cas, il y a mon tout qui est dans le côté de l'humanité. Tous les deux côtés, ma belle Zali. Tous les deux, ma belle Zali, que mon tour fait, maman fait à mon avis, papa fait à mon avis, ma belle Kaini. Bon, ma belle, attends que ma belle l'écrit. Ma belle Nini, les Katini, et pas de éviter. Déclaration, mon père, que moi, c'est comme Autrichien, quoi. Donc, Autrichien, ça va au Cani, pas mon tout boye, mais pas de temps, mon épée, ma paix, mon Zali. Tant on pose mon sein en Zambie. On peut qu'on gère en faux, le cabet, on va mettre en gère en haut. Mais quand on a un niveau à boleté, que ça va tout comme ma bateau, non, c'est pour. Est-ce que si les animaux n'animent à Chubibambé? On a des sonnailles autour batté. Des sonnailles autour batté. Ça fait que vous avez été là, qui sont systématiquement combien de fois là, la Wana, que moi, je dois faire ce pendant. Mais tant on a la raconté, n'est venu salami. Et puis, vraiment, moi, ça m'a batacarte, peut pas éviter. Puis, on va t'accater, mais on va soit dans son avant. Et puis, on porte la carte. Exact. Mais ça, les gens ne vont pas. Mais, oh, qu'est-ce qu'on dit, Camerounais, il y a, bon, ben, peut-être qu'il dit qu'on va bon, coupe. Ça, d'ailleurs, qu'il va avec, ça, d'ailleurs, même la venue, mon sous, pour la vista. Pour la vista, pour que ça tombe, maman, moi, bah, soit dans mon fion, ça va au tal. Aïe, besani. Bon, le gouvernement commence à se pour la première, on peut condamner le gouvernement, surtout SNEL. Voilà. Donc, tout ça, on va pouvoir faire la malhonnête. Kureza te na mboka. On appelle ça Wendy, parce que bazalaka, la kuluna pe bazalaka, kuna babombalaka, parce que nous sommes ça ben sécurité. Oui. Ben sécurité. Ce qu'on a va pouvoir moi malonga qui pourra faire de 6h à 6h, lumière et sali. Et on va plus observer ça ma paix pour être. Donc, tu es papa na biso, tu es même ndenge mutu moko aza na capacité 4 personnes batandani, base la o ya Chibimbeli ba o ba. Vraiment. Papa pasteur wana bazaki makasi ndenge nyo kuchiba tout le 4 personnes mbeli. Donc nous me comprendre papa pasteur a invité que batumusu te banda ba ko takela bitumba wa. Bon, parfois
force on a kolobango ke mutu aboma 4 personnes ta koboma 4 personnes na mutu mo ezali c'est qui pété hein pour dans la force ba Goliath force à Goliath maintenant na ça qui en kokunda mais si bon ndenge ba kufi bongo donc koboma batu donc pour ça mutu moko au so za ko chasser au début déjà ça sera bateau ça kuluna mutu normal tenant la voix normale tenant tout ça ko ndo na moi si na zakana zambeli na chupa yo na boma batu non c'est pas bien Zambeli mbeli wana oyo tozwaki na tozalaki tomonaki wana na image oyo mwana nga mpasi bati ba image wana eza bambeli mama paster ota nango dubai benin mama salaka bavoyage sane bavoyage nayakaka bilamba babazin banini kama balati bakolwa biso oyo bavoyage pene eza esuki bambeli wana mama nteyaka bione tekaka kota pa barelation na ye na bambeli ya ndako bambeli mama atekaka relation na baswaswa mwa ndambu banini autres bafaçon de vivre pour vivre na mokili profita bandako banini bon oyo yango tozolobela kaka ndenge bato baprofite ezosala biso ndenge ya mpasi version ya bien oyo ke moto ayebi makambo nyonso komona makambo nyonso ebandeli ti so eza na nzambe kaka paster ane koloba ngo ava lelo nakoboma motu le samedi wana le 29 abana ko defere wana la nakoboma motu bon toyebi te soki eza te ye nzambe azwa lokumu verité bima so mpe eza ye te nzambe akolakisaka en vérité ekobima kaka parce que na façon ndenge oyo babe akufi wana mbeli wana so ezalaki mbeli normal eboya kokufa te parce que suye awa mbeli esolaki awa ekotaki awa parce que mbeli wana eza déjà batiaki yango déjà ezalaki appoisonné parce que wana popota normal mbeli boye omona bakulu na bakati ye mais azovivre pas ça normal banini pourquoi kaka na famille oyo bambeli yango kaka ekozala mpe mbeli wana bazwango bakolo yango makila bambeli wana so ta bapota eza bapoignard na basoda bakenda yango bakia kua mbeli ya basoda bakenda yango bakia papa za pasteur to mbeli bakia kwana wana bon pourtant papa so mbeli histoire oyo pe ezobima likambo ya major moko aza na kati kasi te papa asimbaki mbeli ye alobi po adéfendre mais papa alobi ke bato bayebi koboma ye mais ye pas adéfendre nde babomi nde sikoyo famille nde mpe abimaki bon comme ezali ke major toloba major ezolobama toyebi mpe te mais mpenza likambo tozobela na likambo eza ya papa major tozokonte te parce que bon bama major etangamai naoza baosambisa papa bon likambo ezali ya papa nano likambo ezali ya papa oyo aza responsable ese bakangi major mais bana wana mpe lisolo toyeba bana na bazali ya papa parce que papa yakokuta mama na bana nina libala non oyo akufi yani merveille aza mwana ya mama ya liboso apoye mpe yo nde alandi merveille mama aza na bana misato papa paster mpe baboti na mama paster bana misato ya bokoli bana wana on a 6 enfants est-ce que bana pe ya pasteur ya kina baro moko akufina kati moko nde aza kosuka aza blessé na genou batubaki epembeli c'est Manassé âge de 15 ans oui est-ce que mot de la fin de cause la nini par contre vous appelez bana na bordel oncle beaucoup le banini position ya famille ya minute ezani suite le bana suka donc pasi ezana makasi na biso na sokoza émotionnel kokufela bato boye eza tani ata famille na ote mais ça passe na Congo partout eza pasi makasi donc toza na pasi makasi na osenga kaka justice ya yango nsima na nzambe nde alakisa verité ya nzambe olakisa verité na ta lelo te lobi te nzambe olakisa justice akokata mpe likama
bakokata likambo minosa mpe akenda prison mais coupable mpe azalaki na mpe prison ke moto aboyi motu mpe bamoniki abomi pake prison mais mingi mpe bana prison bainosa tojuge boye mpena te tolobela mais nzambe ye moko aolasa toza na matanga ezaka mpona biso te meta deuil national oyo esani eza likambo eza mpasi mpenza kala nde nayokalisa apesama na matete kala mpe boye mais bambula eleki mpe tosesame mpe biso sosi ala mabe en tout cas nzambe azwa lokumu ya milimo bandeko na nzambe azwa lokumu ndenge kaka noko na bango alobi milimo ya bandeko nyonso oyo bakufi ekoka kopema na kimia. Voilà, mwana nde tolandi noko Manase azali, Manase azokaki, Manase akufi te. Il faut tribunal bakoyoka pe Manase po balobi Manase lokola aza mineur akokende tribunal pour enfants. Donc bakoyoka Manase nde akobimisa vérité nyonso elekaki. Est-ce que na ndako bazali kaka na Manase à part wana po toyokaki ke mama na ndeko na dini mpe azali na bomoi azalaki mpe na ndako wana mokolo likambo esalamaki. Nayebi te mpona nini tribunal basambisi kaka rapidement Bishop Mangwangasa. Normalement il fallait basambisa mpe na bato oyo bazalaki na ndako ntango baoyo mama oyo tobenga neti mama koko mama bokilo ya Bishop azalaki mpe na ndako. Il faut mpe bayoka mama wana po bayeba au juste eloko nini elekaki. Est-ce que bamonaki ke bato mosusu bazalaki na pasteur ou bien pasteur azalaki ye moko nde asali makambo wana nyonso. Bandeko na ngai dossier ezali flou makasi me ndenge nafungoli koto oyo nalobi ke ya liboso est-ce que ndeko na biso Bishop Mangwangasa azalaki na bato baedaki ye mpona kosala crime wana toyebi te. Deux, est-ce que ndeko na biso Bishop motu na ye eza bien asalaki yango azoyeba ou bien azoyeba te. Peut-être mpona ngai ndenge nalobaki awa ke motu na ye ebebi par rapport ya makambo oyo nyonso Bishop amoni na vie na ye après kolongwa epa ya pasteur Kutino oyo nyonso ye amoni na vie na ye na ndenge akomi lelo akendeki Pointe Noire azongi okuta église etikali na bato 5 pasteur akrake motu ebebi asali makambo oyo azalaki na contrôle ya diable yango asali babiloko oyo wana ezali deuxième. Troisième, lokola bazotangela biso major wana pasteur moto azotanga Bishop Mangwangasa moto azotanga major Nako abi bien major Nako ayaki na baélément na ye. Donc lokola azali koinsiste ke major ayaki na baélément na ye mpona kosala makambo wana ku wana il faut pe enquête esalama bayeba soki réellement major wana existaka soki jour wana azalaki wana est-ce que bato bayokaki voiture et puis ata bato bayokaki voiture na molili baoyeba ndenge bato wana bauti kosala ku wana po ku wana eleki makasi mpona moto moko atiatata bambeli bongo na bato ebele na mbala moko eza makasi mingi. Bandeko na ngai bajuge na biso bosala mosala lokola baprofessionnel. Soki bomoni ke bozokoka kosala lokola baprofessionnel te botalaka ata bafilme ya bacrime ekosunga bino makasi. Toyebi ke pasteur oui c'est vrai makambo nyonso epesami ke non ezala ye moto asali yango ebimake ye moto asali yango. Mais quelque part bon se poser des questions. Il faut se poser des questions. Une seule personne, comment une seule personne peut tuer 4 poignarder 4 personnes au même moment et personne n'avait réagi. Lui-même il n'a pas été touché.
azata na pota moko te ke bango nyonso wana bazalaki ya kolala atubaki bango bambelwe bazalaki ya kolala peut-être abandi na oyo ake na oyo ntango yo ozoganga oyo kuna ozolinga lamuka ye atie oyo peut-être mais eza eloko mpenza ya kosalela yango baankete ya makasi bandeko na nga bacongolais na bacongolaise eza likambo kosalela yango baankete ya makasi mpo soki eloko moko boye ya flou eza na kati ekobima kaka ndenge ndeko ya mobali oyo auti koleka noko wana auti koloba awa alobi un jour vérité ekobima toujours mpo toboyi ke innocent mpe akende na prison na likambo oyo ye asali te makila na ye kolela na ye nyonso wana ezozonga na motu ya bana Congo. Toboyi mpe ke bato oyo basali likambo ya mabe bakontinuera toujours kocircule na kati na mboka Congo. Lokola bango bayebi koboma ya mbeli bakoboma mpe bamosusu lobi ata noko azotémoigne obi azalaki wana te me komona sorte ya bapota wana ezali mpenza bambeli oyo tosalelaka bacuisine te eza bambeli oyo bamilitaire basoda bapolisier basalelaka. Est-ce que pasteur na biso alukaki bato basunga ye mpona kosala crime wana? Toyebi te bandeko na ngai. Yango tozosala kaka baanalyse mpo tokoka kobimisa résultat moko ya bien na makambo ya pasteur na biso ezoleka. Vraiment bajuge bokontinue boyoka maloba ya bana. Manase azali nayebi te soki bakomenase ye Manase bainfluence ye mpo akosela papa na ye makambo. Niveau yango ozala ndenge oyo bana nyonso fo babalukela papa na bango, bana nyonso fo balukela ye liwa mpo papa alobi mwana nde moto abisaki papa kima bazoboma yo, kima bakoboma mpe yo. Mwana moto abikisaki bon sikoyo akobalukela ye lisusu mpona nini? Eske eza na likambo moko eza na kati wana? Problème moko boye ya louche eza na famille wana? Eske pasteur bishop azalaki na bacompte à rendre na bato mosusu yango wana baye kosabote ye boye? Nyonso wana eza kaka makambo, eza kaka makambo ya koloba kutu mingi eza te. Basekret na monde oyo ezalaka ebele. Tala moto oyo na bakonzi ya politike kuna otanga kombo te alingaki atika Kabila kaka une semaine kaka atikaki Kabila alobi ke ye akomi na ye na Tshisekedi. Une semaine kaka wana babombi baye kokuta ye babomi ye. Sikoyo lelo ekomi ke o mwasi na ye na bokilo na ye moto babomi ye. Donc bapolitique basali crime na bango bamaske yango babimisi lelo ke non mwasi na ye na bokilo babomi ye. Bande nyonso tosalaka na se efutamaka kaka na se oyo, nyonso tosalaka na se efutamaka na se oyo. Soki pasteur aza coupable, soki ye mpena moto abomi na prison place bino boke kotia ye mpo bolobaki arrestation na ye eza à l'immédiate, bomemela ye bapsychologue bokoyeba vérité soki azwi batraitement, soki asali thérapie motuni ezongi normal. Mpo nga nde naomonela pasteur oyo motu na ye eza lisusu normal te. Soki asali thérapie bokoyoka bavérité nyonso ekobima na kati wana. Mpe botika te mama bokilo azalaki na ndako wana, bo interroger mama bokilo ayebisa bino nini elekaki. Bo interroger Manase mpo ye aza vivant ayebisa bino effectivement nini elekaki. Bandeko nakanisi mpona lelo tosiki wana me bandeko tobosana te. Bandeko na biso baza koluka mwana mobali oyo ya prophète lisusu
apesaki na kotia ye na miniature bokomona abengaki ndeko mwasi Grâce akende retraite. Ndeko mwasi Grâce ake retraite lobi azobenga bandeko ne ke Grâce aza na fièvre boya kozwa Grâce. Bakei bakende kozwa Grâce bake kokuta Grâce makili ebima na munoko. Grâce na mutu bapota Grâce na akufi. Donc bango bakende kozwa ndeko na bango Grâce mais bake kozwa nde ebembe ya Grâce bandeko na ngai. Kinshasa eza na makambo ebele bandeko. Kongo na biso ezali penza na makambo ebele. Toyebi te tokosuka nango wapi. Oyo nyonso ezoleka na kati na mboka Kongo bandeko. Soki toza kosala ba analyse ezali te ke po tozangi misala ya kosala, po tovandaka na bandako banda ntongo ti butu, po na koyaka kotiaka songi na réseaux sociaux. Ndenge ndeko moko akomante na video na nga ya Facebook ke toza kofinga pasteur, tozofinga pasteur Coutinho na mama Emi. Mais nayebi te namoni esika oyo nga nafingi pasteur Coutinho na mama Emi te. Po pasteur Coutinho na mama Emi baza awa te. Soki totangaki armée de victoire parce que Mangwangasa Bishop Mangwangasa biso toyebi na armée de victoire tango azalaki bolimbisi. Olimbisi bandeko toyebaki ye na église wana tango ye azalaki kuna azalaki mosali na Nzambe monene. Nga personnellement nayebi mpo na bandaka kolanda ndenge grande sœur na nga banda osambela kuna na banda olanda bapriere na ye bandaka kotia yango na ndako bandaka koleka mikolo nyonso na radio. Tofingi pasteur Coutinho te mpo azalaka ne mpe kuna te. Donc makambo na ye etali ye pasteur Coutinho aza pasteur Coutinho Mangwangasa aza Mangwangasa. Donc voilà bandeko na ngai biso bato totalanaka totalaka baninga batalaka biso ntango tokomantaka mpo nga mpe na bachaine ya bato mosusu nazalaka mpe nakendaka mpe kokende kokomante natalaka mpe baninga mosusu. Donc ntango tokendaka kokomantaka tolingaka te tokomantaka babiloko oyo ekopesa trouble na kati ya communauté. Oyo nyonso tozosala eza mosala. Boyebi biso te soki tozalaka banani biso mpe toyebi bino te. Donc moto na moto na mosala na ye tozosala ba analyse mpona kofungola bandeko mpe mwa moto moke. Po depuis longtemps tozalaki na pongi. Il faut bandeko na ngai tolamuka. Merci beaucoup na bandeko biso bokotala video oyo. Bo partager po bandeko ekomela bango bakoka koyoka nini oyo tolobi kati na video oyo. Ntango mosusu ekoki mpe kosauve motu moko boye, ekoki mpe kosauve ndeko na biso pasteur na biso Mangwangasa ndenge akangami. Soki ezalaki ye te moto asalaki yango epe eza na bato moko boye basalaki eloko wana. Likambo ya molili toujours Snell nabengi yo 3 fois Snell bongisako Kongo ezotikala kaka na retard. Soki mwinde ezalaki bato baninga bayeba bato bakotaki me molili sikoyo ankete kosalama ndenge nini molili ezalaki bato bazoyeba te. Eske bato mosusu bayaki obe asali yango kaka ye moko abungi makanisi tozoyeba te. Ezosala trouble bato bakomi partager. Bamosusu babi pasteur azalaka malamu akosala likambo oyo te. Bamosusu babi azala malamu ndenge nini ye moto asali yango. Donc boyede biso Snell, aide biso mwinde koma pelele partout na mboka Kinshasa partout na Congo. Po makambo mabe oyo ebatamaka na se ya molili ekoka kobima libanda.
pour ceux qui ont continué kaka bino molili bino boliaka kaka bambongo boliaka bambongo bato baza kokufa na se ya molili wana bato oyo bazosala bacrime bazobatama bazomonana te ayebi ke bakomona ngai te mais eloko ezoboma papa na biso pasteur deja bato nyonso bazoloba alobaki deja ke lelo na koboma moto soki koboma moto yango ndenge ekomi na bato obomi famille mobimba osilisi bango na mbala moko vraiment ezosala pasi mpe mawa likambo oyo tozokoka ntango oza koraisonne yango soki ovandi mpenza ozoraisonne likambo oyo tozomona yango eza likambo moko nayebi te soki esalamaka mbala moko na 20 ans ou bien na 30 ans soki likambo mosusu aboye koki kosalama lisusu vraiment tozoyeba te ezolekela ngai surtout ngai ezolekela ngai ezolekela biso nyonso bandeko bazomona likambo bazokomprendre te ezalaki nini esalamaki ndenge nini est-ce que pasteur ye moko aza coupable ye moko asali likambo oyo vraiment eza pasi mpe mawa komona ndenge famille oyo batiki mokili bajeune wana nyonso batiki mokili kaka neti blague bandeko neti blague na butu moko deuxième butu paf bato basili na deo balobi ke deo azokaki kaka na mokongo mapota moke yango wana bato bazomona kendo bambeli wana ezalaki bambeli moko empoisonné déjà po pota oyo ya deo abandaki koloba mais baye koyoka akufi pota wana il paraît ezalaki pota moko te oyo ekoka koboma ye me ntango ye akufi bato bamoni ke non eza makambo moko boye eza lisusu normal te il faut koluka koyeba soki deuxième personne troisième personne bazalaki na kati ya makambo wana bandeko il faut vraiment bino bajuge boluka koyeba yango mpona enquête wana ekosalama bien soki esalami kaka boye ekei kaka boye toyebi vérité mpenza te ekozala kaka pasi mpona oyo nyonso ezoleka na kati na mboka na biso Congo bandeko na ngai merci beaucoup namoni tokomi na biso na suka ya mission na biso ya lelo merci mpona baoyo nyonso bakotala video oyo topartage mpo tofungola mpe motu ya bandeko mosusu oyo bamesana kotalaka biso mpe koyeba ndenge ya kosala baanalyse na bachaîne na bango ntango mosusu mpe koyei koaide juge moko mpe ntango mosusu on ne sait jamais merci beaucoup tokutani mbala ya ciao